oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Avec plaisir partout bozo na biso na bandako na bino na betando na bino ya mike place bozo na biso presque na monde entier place bozali tozana mboka Grèce. Tozana kati ya mboka Grèce na episaki bino ke na kati ya mboka Grèce masolo eza ebele o il fallait to solola. Lelo na ko solola mingi makambo etali Grèce te. Na zongi na 243 ya Willy Musheni, ça veut dire Elaxi Congo. Elaxi Congo, boyebi makambo ezoleka na ba comédien na biso ya Congo. Boyebi ba problème eza très sérieux na ba comédien na biso ya Congo. Alors, ba comédien ba komo tchela ba poison. Place ba poison ngo ezobimela, tozoyeba te. Ba comédien bazo kufa neti mbula. Ba comédien bazo bota bana ebele neti ba ngulu, ba 12 ba 13 mai azani mutampiaka. Nasuka nango so akufi famille ezwi charge. Lelo na bengisaki Papa Lianza. Papa Lianza. Bonjour. Bonjour David Mombele Kosinayuda, journaliste gréco-romain. Ngai bawe baebi balandaka nganga komona nga Lianzi Fumutoto. Mais Lianza siko eza o wapi bo to meka na on so place wana parce que na Congo toyebi ke Lianza moko azali yo Lianzi. Siko différence ezani entre bino mibale. Différence ezaka na muto abandi likambo na muto yo ayeko kuta makambo deje ezali. Lianza comme on est anda ko eza ready, c'est petit frère à moi aza tozana même quartier. To botamine quartier moko na Yolo Sud après to Panzani ngala Keboye ya Keboye. À l'époque biso tangu ya on a parlé biso to aka tester na évangéliste. Voilà où tu es boule au théâtre, biso tu as déjà un évangéliste, tu as tout ça derrière mutu évangéliste tant que complet et si mbaga tende tinde si tu as kolongwa to zongna ba boulot à palais ba quartier si et comme à la moment moko na kepe pas veta kinga na sali pe boulot mais et pe ça karaté tu es kolongwa na les réveils et ko fonga matangu groupe évangéliste Panzani Marie-Hélène Iget Christian Shoga Astrid bafongoli les réveils le quoi ngana zaka pire Christian Shoga benginga ke te yaka boulot betami boyeboya ko tsa mouvement ne na kota groupe wana les réveils ya Marie-Hélène ne na yena kilianzi na ngale pa Marie-Hélène ndenge boulot ezalaka na pesi pe boulot na pesi boulot tangu Christian Shoga aza pire ngai donc ça dit que ndenge na zalaka na Ans Luzolo ndenge na zalaka na Mike Duchesse on comprend Duche Kapanga ndenge na zalaka na Christian Shoga tangu alongwe ake Afrique du Sud concernant que abeta groupe na les astres biso bana mai na ye to yaka wana pona ye biso ke to na ngana boyenga na ebeli na ngai na ke na ngai tanga ki Afrique du Sud biso pe to longwe retour mwana mai tanga ye to beti staff na ye les astres to kumboli boulot na souci wana siko Marie-Hélène po a dénigrer ngai na groupe na bomba tikala kande ay ko retirer ready wana azui kombo na nga Lianzi abambiye Lianza nde siko ye akomi ko vivre nango tant to ko boma boulot wana groupe ya shoge simbagite ngana ko continuer na nga nzonzing na beti mouvement na nga CCTV Raga Canal Kin tant na ko longwa moi muke na beti groupe papa boule bando tambola normal na ndenge internet eko ya internet tango eko ya na osala émission moko na confrère na yo Adams Luzolo na ko lobela vérité ya ba journaliste ya ba producteur ndenge bazo scroquer biso ba comédien ba producteur ndenge baza ba ndumba ba producteur ndenge bazo ka basi na ba boîte bazo zo ba ndumba ba comme bango ba théâtre ba finisa biso ba théâtre le quoi ngana zaka bureau ba ya ba producteur ngape mnando pesa bango banzele à l'époque yo en même temps aux comédien en même temps aux pesa ba producteur na bino bana basi ouais na yako dévoyer ba secret wana pona monaka trop c'est trop bazo bino moko ba journaliste bolo ba ke bo kufa ba pauvre boye na otala ça comme mokili secret nino biso to kufela ba pauvre ta on yako lobango ba journaliste ba producteur ba salaka réunion na bango na Belgique bango nyos basangana ka ba mazo waneza ba producteur ba nani na ba nani ba Major Disadidi ba Rémi Kilola ba Arme Lourd ba Titi Kalou Marcelo ba vena biso ba Gilles Bavon ba tebele basangana ka po ba finangai ba vike kombo Lianzi wana eyo kanaka lisusu te il paraît ti producteur moko ka bona mwasine na ndenga poto pona ngai ba koti réunion wana ba bengi ba théâtre réunion sakini lokwa ba théâtre sakini pe ba tolingana ka te to ka mitema mabe ya makasi
ke mwana wana ndeza na botaki na ba film te boye comme mwana fwe bunga ba yoko zosko lianza wana ba appuyer ye ngasko ba komo finanga na ba tournage ba benga ngate na makamba ba benga tenga na komi ko sawa production nga to ba ke souci nenge pululu akufaki na souci wana yope eza po pululu ba finaki ye et pas ba producteur na bino. Donc voilà, yo posaka le même cas wana mais yosko yo nzamba sungiyo o se retrouver na mikili. Avant qu'on se retrouver na mikili tala monika ba komo finanga ba komo misa lianza komo bima na komo mona koto ba komo misa ba lianzi mususu. Donc ba komo ko luka stratégie nyonso ba kundangai na salari nini. Na chaîne na YouTube na komo sa ba production na nga mo pe na komo misa ba CD na nga na oketeka na Angola na oketenga na Mozambique na komo tambola ba Kenya ba payer belé pour na oketeka na ba pays ka ya Afrique. Si na monika ka net ndeti nande na yo ya na poto. OK. J'espère que Masananga Chris Matondo ya Andy azolanda biso place azali Masananga européen Doudou Masso sa place azali. OK, otangi comme mwana mobile moi kitoko aka na poto. Doudou Masso sa européen. Doudou Masso c'est européen balobi un jiken pas comme les autres. Voilà. Oya za mutaba greko nyosa koza na grek koza pe na France koza na mwana mobile mosu bata mwana kitoko mais type wana bika ko type panique mabena mi. Christian Azana biso Christian Azana biso alors Matondo Masananga ya palais. OK. Lianzi. Au principe, la différence, il y a lianzi na lianza. OK, c'est bon, tu comprends. Na ndenge ba producteur, babana au finabino. To kota na mama la likambo. Mama la likambo ezali nini? Mama likambo tozo solo les alike. Okoyi o biso pourquoi bozo kufa? Net ba mbinzo, net ba nyama, net ba to net ba makaku na kata zamba, chasseur a kota zo boma bango ya ebele. Pourquoi bozo kufa en désordre? To kufa po ki mutema mabele ki mingi David Mumbele. Qui mutema mabele qui ba comédien to lingana te ba comédien ba vrai batamite mamabe eno comédien lingana muningana la telo ka malamu te taka so la telo ka malamu ba komo ima elo kana kutalati na mona ki on kutu place do na ba concurrence mo kutu za ko o ba star ba ko sala ngote me ba comédien ba sala. OK, relation nini ezali entre bino ba comédien ya Congo bino nyonso na mama Olive Lembe Kabila. Moi, c'est chef de l'État. Je salue maman Bane Belé. Voilà. Relation nini entre bino ba comédien na maman Olive Lembe Kabila. Na pesi merci Ebele. Na longolele malineti. Maman Motema Bobo Toboye. Oya zalaki première dame na biso. Ya mboka na biso Congo. Ya ville na Kinshasa. Relation ya biso ba comédien na maman Olive ezali kaka ki maman Olive aza reconnaissant trop na ba œuvre o ba comédien ba sala. Au monde eloko ezani eza reconnaissance. David Mumbele ngai so naza reconnaissant na oyo salela ngai to oyo salela peut-être na lopango biso to anovanda ngape naza reconnaissant na oyo ya Willy Sionga ya mama Lydia Bangala asalela kanga. Voilà donc na vifo kozalaka reconnaissant loko nga nazalaka reconnaissant na Emilia Masonama mwana mwasi ozalaka na Autriche asolaka bien azalaka bien. D'accord. Naza reconnaissant na naza reconnaissant na mwana mwasi oyo Belinda Lita oyo azaka na Londres na London City na Maman Olive. Il faut kozaka reconnaissant. Maman Olive aza reconnaissant. Tolela kaka ke ba comédien na biso basale belé na mboka na biso bazokufa boy. Est-ce que si batongela comédien ta monima comédien ne toyebi ba ve na biso tout ba leka. Ezaka lelo so muto osala buzoba na Kinshasa bando benga yo sala makama ya ngaliema osa mamloko maboke ngaliema osa makamloko la koko dia nzombo osa makamloko la nani osa makamloko la Michel Satulie osa makamloko mais yo komosa makamloko ya Jennifer ya bwende to mona yango vous comprenez siko tant que gouvernement yo kamaka mwana c'est sala ni pour ba comédien mais lokola maman oya bimi alongola na bata poto charge na kalezaka muta poto comédien mo kokufa to akobela ntintsang fe sala mana bata poto batini mbongo ba traiter mutu wana kufimelelo mama yanzi to memanga malembe tango solo bake ntintsang e salami basangisi ba mbongo pa bata poto ba producteur wana na bata poto batala kabino bafuta kabino mbongo mabanga bino siko mbongo bino bozwaka ya musala na bino mbongo na bino bosala kana ngoni nazo lingana eba mbongo wana bino bozwaka ba mbongo wana parce que comédien congolais ndenge bino boza pauvre par rapport ya bandeko mususu na biso ya ba Nigeria ya ba Côte d'Ivoire ya ba partout o basaka maboke neti bino boza pauvre yebisa nga siko pourquoi kaka Maman Olive
akoma kosala musalo yazo sala wana mbongo bino bozwaka ba production bosaka nango nini po ba film ebele bino bosala yo za ba film ebele osala oyo lia ba mbongo ya ba caché na yo siko mbongo ba caché na bino bozwaka bosaka nango nini David Mumbele ozama maele ebele ozama maele ebele po zo tuna mituna moko boezo tuka ngezo pesa nga kanda makasi nakoma okoma na kanda. Est-ce que biso na Congo tokanona ba producteur bon ba Rémi Kilola tozaka na ba commerçant production aza producteur aza commerçant ba milatisa ne kombo ya ba producteur olatisa. Est-ce que yo ya Rémi wana ozolo ba Rémi Kilola c'est mon vieux na vanda na palais na est-ce que Rémi Kilola aza producteur aza commerçant eza armeleux eza Rémi Kilola eza major d'Isadid eza la Titikalo eza la nani bango tout ba commerçant ba producteur te makambo de production et ça la na Nigeria na ba Côte d'Ivoire na ba Benin na ba wapi na ba Togo so ba wapi est-ce que yango ça la na Congo to litaka kala inga kala technique na vision na biso yo producteur yo produit film o pesa film $500 $500 film c'est seulement $500 o yo pesa film $300 film seulement $300 wone ya film. Et puis, on sommes pas pauvres, biso ne komisi ba riche, biso ne somisi ba mapang, yango moni biso to kufa pauvre, po ba mité mamabe. Vous comprendre? Yo comment yo mutu oyebi ke comédien mo a servi yo na société na tamulai akufi yo bimisi mbongo mo ba ke fo bazongisela ngango. Oui, ça mine bemba dadi to koma. Oui, koma ne bemba. Yango wana papa. To za na ba producteur te to na ba commerçant ba e lokote. Obi na bakinto bande ko banga bate belé yanzi okumo solo labo parce que komi na poto okumo ba vie wana bana oyana sia flat na bango vandi o meli vitalo meli coca ole kamundele oyele pe mwasi alali na yeta niso bosani ke vie o solo kana mwasi ya poto lianzo okumo beta boye okumo solo labo parce que komi na poto David Mumbele na zo ezande ko zanga ko ye reconnaissant ozolo ba yango yo David Mumbele eza ko zanga ko ye bande mutemema biso na ba makamba nde omoni poto bo vision miso efungwami eza ko tuma mapoto te na ninga na éclaircir batu ke to kana ba producteur te to kana na ba commerçant ba ko intimider biso so ba utimikili aye na mo 1000 € na ye abando sa ba tapage ba film ane el ko ne moto ando banga bana poto misusu aye azane na mikili a définir ba billet na ye ati moi 600 € na ye na poche aye na ngo bando kata banzele na divakation ka pona koko saka ki ona uta mikili na vanda na poto bela parfum na zana boye na zana bo to ya to moni bela ngo to banda ko bwaka o ya bando kabela biso ba 50 € ba 20 €, ba 100 € ngo ya ba intimidation to ya to mona bango ba ya ebele ba okemba na bango. Vous comprenez? Ba osko bandolo bate ba ki timide nzoka te bango nde batamakamba prêtre batongi ba biloko makasi na bakini. Zongi sanga na pas maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive relation na bino na maman Olive. Biso ezali ke maman a reconnaîtra musala ya ba comédien na kasa ko. Yango wana ezotinda yeke bino bokufa ka yakunda kabino. Non ezotinda ete biso to kufa kunda biso ezotinda yeke lokola za muta maman Olive botama de malamu maman Olive bando salisaka ba comédien te to mona maman Olive okendo lela na maman mo ba kufi kuta yebi eta kufeli kuta yebi ete maman na vandi na mabele azo lela se maman na zaka comédienne mais makamo azo salango ka e balungwe na pouvoir bando salango bande ba na ebité yebisanga mutuni ya théâtre akufa kala o maman Olive akunda parce que nga na moni action na ebité bande ko bata la bisoso na bosani donc na ebité maman Olive akunda nani akunde bazai na pouvoir Kabila zako diriger Congo akunde bele nga mona zaka sur place na Congo wana obi maman Olive na kala zaka nde nini akosali ka molinga baloba kombo na ete lelo sko akomolinga baloba kombo na ye no sala lika molinga biso moko nde to ebise mama bola moleke bele photo lobango yango kasi kaboli bino yango est-ce que oyebi ke kokuta na bino te yoso na olongo lineti te na mo ko sakana ngai ya okomo te okomo memanga na ndemo lokwa yoso yebe bele ngai yuma na yo ngane na yebi mukia ozoba te awa bienvenue na rappeler bino bosali si 3 fois W Congo Direct TV officiel. Bo s'abonner et bien dans l'inet pour so moi mobile po yo mo zwanga netika ke zoba na yo o bano répondre nga nengo lingi. OK, c'est bon. Ça na l'inet na mutu so rotia yo. So lata yo. Yebisanga maman Olive lobibi akunda ba comédien et belé avant. Tangelanga 3 comédiens, Masirika kota mabele. Maman Olive mtakunda ye? Non. Malembe. Nani o musubo se longinde mona ye. Comment nani? Duka la masosa européen. O basake longinde mona comment yakine? Manager kufa.
manager kufa Maman Olive akunda ye non nani so kufa ya kala nani tangilanga kozoka soni nini lobati ba visa bakufa ba mbonge bakufa tangilanga balisala ngoma na ngaba mon ami lisala paix à son âme yebsanga Maman Olive mutaku azakite wana Maman Olive ana kongote okobi ha David mon okata journaliste akwanga na makaya bua ouais te okata journaliste ya kwanga na makabo yo yamba yo na iba terrain yo zo memanga epesanga kanda epesanga mabe Maman Olive lelo akomi pion oyo akaboli bino Maman Olive akaboli bino yebisanga bato bakuta nana za na tia omona Maman Olive te soit bien nana na tia omona Maman Olive omonelo monga na loba nani efo omona Maman Olive na bino tout aza na accès à omona Maman Olive combien de comédiens bakendaka na kingakati combien de comédiens bakenda kingakati toyelaki kolobela Maman Olive trop te maintenant éclairci yo nda muponga na terrain muso fona mema yo po na terrain muso fo mema ngai Maman Olive pona komona eza permis na mutu nyonso eza permis te ça il faut mema yo tous à la claire ça il faut mema yo pa Maman Olive et bon ça c'est na top bawelani ça na top bawelani obi que bazowela parce que qui impolitesse na ye parce que qui orgueil na ye parce que qui danger ya monaka danger na yango akomi ko manquer qui danger na baza Mephisto sai papa Kinzenze oyebi yango te obenge papa Kinzenze papa Kinzenze obenga papa Kinzenze kono obenga sai ya papa Kinzenze wana obenga sai mais sai Fisto papa Kinzenze oyebi yango te Kinzenze za sadi mutu aza orgueilleux mutu aza mutema mabe mutu aza azomimona ke ye aza mais azate ozo comprendre na so kona Maman Olive après na yesko na makamba papa Kinzenze omoni Maman Olive pona omona eza nango facile mais lokola biso ba comédie to comme c'est là so danger ba congolais to comme c'est là so danger lelo pona mona David Mombele babi na ngaka non Christian Matondo okita Christian Matondo squad bisinga ke ne na pomona David obi ke yo za vrai joie ngafuna bando leo na sima o comprendre ngasko kwa na somo ya David Mombele nana oli afiso sai na sima la papa zela no koma na terrain wana lokola sko ke na bi ke no ngafuna mona ka David Mombele na o cd plan na sima nani abetinga na sima ozomona sko ne play ba comédie ba continue na distraction ça dit comédie ko motanda sima na ka pa mona Maman Olive ozo comprendre comédie ko motanda sima na pa ta mona car ozo comprendre siko type wana papa Kinzenze wana ki mutema mabele ki lolendo leki orgueil leki ba showbiz ya kota ki po ba fiakula ke na sima kanda wana siko wana ozoloba na sai Fisto sai comme na ma finga comme ne papa Kinzenze ba fiakula ke na sima yo ebiango te papa olikanga na tomo ebiango te lelo so sabato ba ta la biso na Greco News ke sai za PD yango ozoloba na ebisio take na zo ebisa yo pa mais ye luka to ke na ba terrain oyo to no tel oyebi ke papa Kinzenze aka na portement non majeur oyebi yango est-ce que oyebi yango ça c'est nini aki na portement non majeur oyebi yango ebi miseke mbongo to apesa ka ya Bubakari Yondo oyebi yango azo ko comprendre na otanga na ba komba ba to oyebi yango type wana azane loko te se na ventilier mais alinga swa comme ça ba dunyo so ba comme lokola ba esclave na ye papa mutaza na immeuble mulai comédien ni nazana ndaku neti ya sai opesa nga kanda ko mutema mabe oyo lingo sale ko mutema mabe opesa nga kanda pardon David Mombele opesa nga kanda s'il te plaît to solo la bien kotana immeuble te mutu atonga immeuble akotonga immeuble na maya makelele te papa yo ndeko neka na maya makelele te mutaza voisin ya Kaluka yo mona batu yo sasa na tête kana bata Kaluka tu ebi wango papa tonga ndaku ngaka se kutotangi nga ndaku na ezalaka na nini na velodrome ezalaka na magasin ndaku ekineza na sema ya makelele papa elo ni na malongo yo mona Fiston sai sala selon ndenge bino bolobaka ne ba mbongo ya patron ya bino patron ba comédien nyonso si na ye na bana na ye patron ba comédien nyonso monde entier yebi eza sai patron na bino c'est pour cela yango moni ngalelo na ye na méchant pour na éclaircir ye omoni muto ya ninga bando simba sikoyo simba siko ba comédien nyonso d'accord avant azo simba Charline nongi vide yebs to kota nano vide le yebs na ya to pusa mketo so na vide le baza problème na sai papa ya ozana problème na été parce que vie de loin c'est ozana problème te pour ça qui fait vie de loin na mbongo ozana problème na été vie de loin aza mutu ya batu omoni vie de loin tanga so problème oyi ke mokili mo meningana ki eningana pourquoi parce que bolamu na inde mtezo gangela ye ti lelo bozo mutu oyo atela nana tia na vie de loin poison boyeba nana tela mutema mabe ya batu ya mokili balingi mutu vivre te na ba papa Kinzenze nyonso baza ba mitema mabeti ozo comprendre makamo vie de loin asala kozala play na batu Fiston sai kotika lo sala ngote seno orgueil wana kotika lo sala ngote est-ce que yo so mona groupe ni ne bengisa Fiston sai
na ndenge non akimutema malamu non groupe ni ebengisa ye d'avance non aza non na travail te moye pe babengisa ye pe ezate oza non na travail te oza lolendo oza okeye travail pe ezate ba bengisa ndeni oyebike oyo sala na ba yebsanga combien de publicité oyo vidéo sala koleka sai sai to yaka musala tête pour la publicité combien de télé to apepe na 50 télé na Congo publicité nyonso ba laksaka sai sai sanga publicité ba laksango na ego news te papa yo to banga publicité ba laksa na soki na air nini soki ba chaîne nini oloba kuna na kini oh boni boy ko papa to saki musala ngo théâtre to yaki ngo pour la publicité et puis publicité ngo futa ke combien publicité yo quand publicité ni futa ka 10 000 euros yebsanga publicité ni o ya Kinshasa futa 10 000 euros ya bralima hein to ya bra Congo to yebsanga publicité ni ndeko wa mutema beti ozo boya sai sai facile oza mutema mabe na show business na ya kota show business ba ofia kule na sima aso ba mbongo na ozo comprendre aso bata na sima publicité hein siko oyo le ba publicité yo publicité nini oyo eko sala mutu ki avandi we asali publicité ya 1 minute ou 30 secondes ba pese 100 000 euros vide le ba wela ni na sai sai to kitana vo aso wela pour la parce que ki mutema mabe na ba landa biso to lo ba malembe tabatu ba tala biso na likolo trop oh likolo ni na okenda yo oyebi papa Kinzenze aza mutu oyo abanda ngena komona po batu ba comprendre papa Kinzenze fisto sai papa Kinzenze pour aller wana komba sika bopesi biso papa Kinzenze oyebi yaya wana abanda ko diembela mingi na patron wana yaya te patron na yo yaya te sai sai za yaya na yo aza patron na bana na ye na ndaku na na mwasi na ye mo mutema be congolais ne komisa mutu patron ya ndaku na mwasi na bato bana kini o ba olenga ye papa ngana mona poto yo olenga sangani poto na promete sai sai sa batu sai sai sa ba le retour na Kinshasa pe kutu nanu na zona otangu tu ya olenga ye te na kindenge na ye azalelaki bosko na ye su poto na masisi umpifo likola mpifo yeso mona poto banga mutu yebi bana poto ba tetio babanga nanu te olengseni ndaku nyosa aolala ndaku oyo olala epa olala olengseni mutuka akota bazui crédit afutiango kasi yebisa bato batala biso sai sai bazo wela nini bazala problème nini na vie de loin na ye ezaki mutema mabe na ye lokola alingaka a vivre na sima ya batu alingaka ndenge bana mikolo banda mela valum alala kokakola mukate alinga la mukana koma ya Charlie Nongi vie de loin ozo comprendre type wana ça sila bat ba bossa na même sangone ma matetaka mutakotiti na Jakindala po die melaka na komba Jakindala tel niveau ya mutu tel no niveau ya psychologie ya mutu donc ça dit akota ta die melata non le quoi Jakindala na mutualité makamuna ezolo ba malamo ba combattant na mo ba nini sika la die melata na sima Jakindala et puis akoma tanga pe komba bokechu po apa mapoka nini adie melaka komba bokechu ozo comprendre biloko nyonso na Afrique yo loba ngote hein na Afrique otika oloba biloko otelemela sai saite hein una bandeko no ba journaliste ba biso ke type wana lianza zalaka polele CPP vérité na ba émission ba tebele comprendre ba émission ba tebele ba lobango tala ba émission ya ba collègue na yo omona ke ngali yanzi na banga non na banga boloko te na banga ke loko te na banga ka mutu te na banga ka nzambe na banga Jésus Christ Nazareth et puis na banga ka pena kimbango bazana problème nini vide lo na sai c'est bazana problème nini omoni Charlie Nongi aza mutu oyo aza ouvert na mutu nyonso omoni ouvert ne yango na bando yebisa ye papa ouvert oyo yango ne ko salope mabe mais lelo pe koma ke no ba sala pe mabe likola ouvert na ye azala yoba ke type wana abenga Nongi asala film type wana lo ba ke Nongi a travailler na ye yoba ka si sa film ana te na lo ba ye papa Kinzenze fisto sai aloba na vidéo avec vidéo là ça travailleur na ye nenga futa bat nyonso nenga futa vidéo là si ça filme ana te oye biango ozo comprendre tela ka mutu mobima avandi bo vidéo aye et vidéo avandi na barbo na terrasse asomela noko na kiti aye awe sa Charlie Nongi abio to ya manaka po mokile mona po mokile lo baka kio ngana to yoka na te tala na niveau ya mutu c'est ko za mutu mabe ti mutu yo komoko tatina ba carré ya ba mama top c'est ko za mutu mabe oza su mutu ya bo moite okomi muta kufa ozo comprendre et loko zo zanga na type wana aye bana nu kovanda na batu et puis kosila na ye ou succès na ye kosila nakati yo te papa Lianzi oyebi ko kozwa ya mutu même koko mona biso poto oyebi keza ba journaliste muso internet ba sepela ngote papa oyebi yango kozwa ya mutu epesaka jalousie na mokili poto kokani to ngobeta championnat moko to kota ka boutique to lia ke ero biso nyonso
to mataka train, to mataka tram, to mataka métro, to mataka avion, nyonso to lingi. Oyebi ke botaka jalousie. O ezo sala yo sikoyo en tant que comédien. Ozo mote ko zoya sai. Yango mute commission mutema mabe. Papa, ko zoya sai ko komisanga mutema mabe soki na vandi wewe singa ke Fiston sai tongi ndaku moko boye na bandal Chibango. Na mola na bandal circuit na étage ma mulai. Ba singa ke sai ndenga za boye. Na cité des fleuves, soki cité du fleuve abeti appartement ma mulai aye moko ma muta sombiango. Aye boyo na lemba. Abeti mama na pale mama na hotel. O na yolo wana na ezo. Abeti mama na eloko moko boye. Ah wana na ondima e. Mais so bozu yango yo zolo bakaka ya oyo olobi mosala. Obi ke type wana azala ke comédien ku so benga type benga ke président. Aza président ya groupe na ye na ba na parce que nga pe na président. On comprend. Type wana na bibemba ba comédien mususu aya ve malobi ngam na okunda bembe intel. Akunda bibembe beleti. Ça akunda bibembe beleti. Akunda. Akunda masirika. Na ebeka koloba masirika. Bono loba nani? Parce qu'on a biso ke masirika na bana poto ba olanda nga ba yebi. Batu bakunda masirika eza no bana ya poto ba diaspora. Après soko zongi ba comédien bakunda masirika. Parce que ba comédien to sala réunion na kandaka na place oyo vena biso nani elombe abanda ko répéter. To bando sala réunion wana pona ko tia contribution ya ko kunda ndeko la biso masirika. Et puis bana poto basangana ba diaspora basangisa mbongo batinda yango poto kunda masirika. So na kosi bana poto musuba okomana ke te okosi. So na bia solo ba peke oui okolobi ya solo. Po bango bakunda e. Et puis na ba producteur basalaka réunion na bango basala réunion na bango ezalaka na Paris. Basala réunion na bango na Paris à l'époque. Bango tout ba producteur basangisa mbongo batinda po bakunda masirika. Ozo comprendre. Yé loko asko zaka muta biloba loba zaka muta vantaka zaka mutu mo fo ba yeba mona ye aleka na ba tefa bike ye muta kunda maseka ya kunda maseka te a sa contribution na normal de ba comédie nyotso ba nana kundi dadi muta kundi dadi to loba nani to loba ke non maman livre muta kundi dadi et maman Denise muta kundi dadi parce que na ba contribution na bango. On comprend et puis na ba comédien misusu na ba contribution ya ba organisation ya moi polo moi nini moi bis photo que notika ndeko na biso na morgue. Oye salami na couple ya dadi babwaki bakundi mobali lelo lobi babwaki na bana libanda kelala kuna na ngamwe pa ba voisin bino en tant que ba comédien na président na bino d'abord président bino ya kanani pour ça ça comment on place en boboya kaka boboya président bino ya kanana to zakana normalement on ba théâtre to kana on ba présidenter. Bon faire nani Masumu président na président association de ANTPC président Masumu di Brende yalaka yala fumu mbanza nde mutazalaka président association ANTPC mais azaba moyen te boko tikela on sai moyen za na problème te bongo yo ba moyen oyo zolo ba sai nga na ebité moyen nga na zo comprendre te moyen nini moyen oyo zolo ba na zo comprendre moyen wana te parce que sai azana ndako ba comédien msupe ba na ndako. Ça c'est azana mwa mutukana ye asomba ba comédien msupe bazana ba mitukana bango. Siko yo yebisanga moyen oyo zolo banga na so comprendre ngote. David faut ko lukaka ko éclaircir batu. Ezana batu bazana ba mbongo, ezana batu bazana des moyens de vivre. Fiston ça azana moyen de vivre ana mbongo te. Ozo comprendre ana mbongo te mais c'est encourager. A lukaka affronter le mo bo sala ye. Mais ana mbongo te. Papa ba mbongo yali. Bambongo yali omoni wera so na utiliser maele moko boye ana mbongo maminga omilaksa te jibe mpana aya atanga compte na yo na commission na 1 million so de combien de dollars na compte obike ba prêtre bele ba kimo soutenir ye yo do ana mbongo to soutenir yo sundeni mais wera ana mbongo omi bomba bato oya ba soutenir ye a ba sa compte de compte e mata. OK ozo comprendre ndesko eloko za na Fiston ça ana mbongo te mais olinga faire voir bato ke na possibilité yango mona pe bato ba idaka soutenir. OK yo bino nde mutu bokomisiye bokomi kopesa saisa papa kinzeze importance bokomi opesa lelo hein papa mutu aza na actualité te mutu aza na mpifo te mutu aza na makambo te mais bino boluka bopesa ka mpifo hein papa na niveau vraiment nde toyebi comédie congolais na niveau mane toyebi comédie sur scène ndenge vraiment ezalaka ke na ba comédie même ya ba gag même ya ba pièce yo ko kozwa Fiston saisa epoke ete na pièce okozwa Fiston saisa yo tena gag yo za lelo kilelo tolobela kilelo otaye au jouer wapi mais vie de loin tant mutu nyoso va na TV ozela mona vie de loin na gag et puis c'est un jeune moko humble social social ka mutu nyoso na makamna ye papa ezalukwa papa kinzenze Fiston ça ite
yo so mona na featuring nini yo mona beta na mutu mais nani vie de loin aza o babengaka lumière ya théâtre congolais parce que soko ye pembeni ya vie de loin eza la featuring nini obeta na yeba ke komono elobama na monde et puis aza mutu joueur o yebi ko beta na baninga apesa ka passe yo beta tsabi ozo comprendre ba biso soto se retrouver le na poto eza ba grâce ba featuring moto beti na Charlie Nongi vie de loin. Et puis aza mutu oyo aijija mutu te que non papa moni film no bengi singa fona zo temps fona bote ato bengi ataza alali ataza likola nzoto mwasi soko bise que papa na posa na tourner na yo to sa no film moko akokita likola nzoto mwasi alati pantalon aye musala mutu a respecter musala et puis aza orgueilleux aza simple papa qui nzene fiston sai aza lo lendo orgueilleux et puis abeta featuring na mutu te so mona na featuring anani et so mona ye bon tout le bagage à part Gino là o peut-être il y a tout to la bimisa mais yepe mutabimisa ete to beta suzu nenga beta to lo kabimisa pululu o comprendre à part wana ngana ya wana place ngana kanga oke pululu na bimisa pululu papa comédien nini oyo az acteur na yete az acteur ya groupe mususu mais babetine featuring afulami nani mais lelo vidéo abimisa batebele babeta mo ba featuring maswaku abime pa nani abimina ba featuring mo babeta na vidéo on comprend ba biso to ando sala nzonzing mais nazaki na lumière te et c'est que ya kokutana na vidéo ba featuring ne le fula et pesa moto on comprend ba maswako ayebana ki wapi on comprend mais maswako azaki acteur ando travaille pas pour lulu on comprend kolongane pas pour lulu tango aye pas via tena ba nzonzing mais simba karaté mais senga ki a tout anaka na mutu moko aza na lumière Charlie Nongi vidéo loin aza mutu akangela mutu motema te so bo kutane na film faut abima apesa opasi papa zwa utabi. D'accord. D'accord, on a un problème n'angate pardon. Oeza Greco News. Bo s'abonner na www Greco News. On a un problème na bino. Au traité ça IPD. Au lobby azalaki na sakyo. Eloko zo bomande mokili bo boyande bat palo ba vérité. Parce que bino bolo benga patron bino bolo ba kabongi na monga ya ba théâtre ya ba publicité. So lelo batangeli bino vérité. Mais tant bolo ba ke o fali abazwaka na sima. Eza bat musu bandimeza bat musu pe ba boyaka. Ozo comprendre? Ozo comprendre? Mais nenga mo pe lelo so nga na ebisi bino pe boko ndima boko pe oboya boko luka pe bo sala ba recherche. Bo vérifier. So bazwaka pe na sima ya solo. Nga na boyi na ngai te. Nazaki na monde na bino te. Journaliste na bino ba massa ba journaliste ebele pe ba bazwa bango na sima. Ba lekechu ba fiakola bango na sima. Ba Jessica Vul ba lobango. Siko ozo siko okoluka nde o vérifier o yeba to okoluka ke o ba no contredire. Na ke sai zaka na nini na kabamba na sake bimisake mbongo azalaka na porte-monnaie machine ebite soki ezalaka to ezala sute ponga na yebaka à l'époque na yebaka azalaka na porte-monnaie machine mutu apesaka yango ezalaka nani o tipo na totanga pe komone azalaka so na bandali nani fere pa yema ye nani na boseli komone na totanga komone awati zamaka mebele bo bomba na totanga komona ye wa nani oyo ayemelaka pe porte-monnaie fere ayemelaka porte-monnaie Aboubakari Yondo Mutapesa porte-monnaie magie. Oye bango te siko. Pesa ça. Papa, yo ebite na Kinshasa porte-monnaie magie comme ebimisa ba franc ebimisa ba dollar ebimisa ba nini ezali papa. Ozobo yango ndeni. D'accord. Merci na Diama Kasongo Bosomba. Diama Kasongo Bosomba. Citoyen grec. Citoyen grec. Problème ezate. Problème ezate. Nga na commission na place wana. Tangela na ya na to so. Ya bato bata bisote ba yokate. Yebsanga bo combien de personnes ba na poison na ba comédien siko na ba kufite combien? Mais na zoe bate ki mutema mabe so combien nga na tuni nombre. Na zoe bate na minute oh papa. Papa ba come bele. Mais ni no zo bombela ba tu sango. Bato ba come ba poison na minute so ba komi pe bele. Bomba sangwa mawate. Si ada mwana bato aye jeune moko ya simple ayeni na théâtre moko apesi mo lumière na yo lo ba français na kitoko bino bolinga kaka bobo oyo azaka fier azape ne loko te alataka pe ya danger te azape na nini te mais azaka kaka fier na ba français na ye wana sikoyo mokili lobi te to bimisa pe ba jeune oyo o ba lo ba français kitoko yebi ba bobo wana ba décevoir comme les basi na poto mais sikoyo ba kaka poto e fula ba comédien ba bi to fula su bobo te to fina bobo ada aye ada zolo ba français kitoko poto pesi makambo poto pesi mwana mutuka mwana ota mwana mutuka bien mwana sana ndaku na bien lokola ba comédien lokola ba congolais to toda ki ndoki to toda ki mutema mabe bo poisonner jeune lokola ada bolongo na te boyo ko poisonner sous jeune mo soki raïs
donc c'est dit bozo linga critique congolais et kufa to ekende liboso bozo linga bozo poisonner bato parce que pour batouan eza damas bo ke liana kinga kati kuna de non eza damas ite eza nini ngana omona ke ndenge ngana za boy ngana lobaka na jouer rôle mona na David Mombele ngana lobaka français David aloba français ngane na boy banzele ba sepela na ngai to ngane na boy David ba sepela na ye na banzele belaka na banzela bien ba opese ba ka ba osali makam te ngafana finae akotile ki mutema mabe ya nyati poison ou bien akonya to poison pour na boulot ou bien akonya to poison pour na chéri moko boboweli ne na poto batebele ba okufa pour na nini po mutu nyonso ya na vision théâtre pour linga mwasi na poto et puis basango ya poto o place obiso to za awa na poto oyo moko biso to za na poto eza makambuti basi na banzele na biso belango ya poto awa ok na lingi muta théâtre oyo alingi muta théâtre oyo azo kita Kishasa abika okutana oyo mais oyo na oyo wana baba camarade siko tango oyo amona nzele nango sala nga bien ndeni yayo akelinga oyo bateke nzele wana ye mone mtalingi bino mibale siko ba ye anapetanga oyo kakanda ake poisonner muninga ça ne savado bino pe banzele bele mikili bobo misaba ya batu na kini ozo comprendre botika ki mutema mabe oyo soko sepe na mobali moko vanda na mobali moko ndingo na comprendre te ki chocho na bino wana e boyo kaka ngundenge nini po okene kote o chocho oke kote o chocho osonga kote o chocho mais na ebite vraiment papa yango bozo bomisa ba jena bato avant. Vous comprenez? Les lots ada zana poison, Raïs wana zana poison, Moussous wana zana poison, Moussous zana poison. Hein? Qui poison est comme nini? Yango poison est comme bitabeto est comme nini o bazo liango sans permission. Dotika ki mutema mabe, mama makila e wana zobela. Mama makila zobela. Maintenant to moni attaque non bino bato bokumisa ko bozaka na ba pato na bino ba commander pato fuati. Pato buzoba. Pour la nina okepe sata lisungina mama makila te mais to moni muta amemi mama makila na hôpital ezali mwana oyo nani Fanny mputu katalea na chaîne na yemte memi yango na hôpital mais pourquoi pas que no ba comédien to ba ketona mbongo pourquoi pas bato ya poto batala ka biso ba sepela na biso ba comédien pourquoi pas que ba ko luka ke ba mema mama makila na hôpital. Merci à trop papa nayebi ke ozana kanda ya ebele makambe ebele ezali ya koloba tala batu na micro na biso yango vandisa na ba staff na poto yamona prochain numéro ta musunga na oyamba ote ngam na oyamba ote msusu koko muya mta oyamba yo na prochaine émission parce que koko muya azali mwana yo bazo préparer pour zo makambo zo vitesse pesela nga leke tu vrai chéri na kati ya bela ba gros bisous. Micro yango yo nayebi ke ozana kanda kitisa mutema bwaka batu mabanga ozwa mbongo Christian Matondo alobaki bwaka batu po pesa makambo na peso kana tendeni nga tanga classe opo na yo na tanga pona otuno ba question to yokana tengana yo yokana yo ngana yako tanga poto sa théâtre omona nga na monde na bino kuna mais po yo pesa batu oyo tangaki mais sikoyo okomi kozala pour mutu moko boy yo ça alesa ka pesa ko combien ça mtamemanga poto bo yo ko lobone ti ça ya memanga poto défendre mutu ndeni non défendre te biso total ka o biso to mona mais yo siko komi ko pour mutu moko boy yo komi pour mutu moko boy ndeni papa nani ça na sens te papa bo sala vie de loin mutu nanga ça mutu nanga nga non saka boulot bo sala boulot bino boyebela ki ba journaliste boko ma pour ko jou est-ce que na kala non journaliste azalaka nanu attaché de presse à musicien mo boy na tangu ya attaché de presse à musicien yo komi lo attaché de presse à fisto ça ngai journaliste na mata vio 52 fois na mona 42 pays na koma porte-parole ya sai ngai na koli na libanda ozosala ngote na mituna buzoba ozotuna vérité na ngai mituna buzoba ozotuna ozoyebata ka suna plateau na ngai te est-ce que ngano na lukaki yo te yo David Mombele nga lukaki yo na lukaki yo papa sikoyo Nabiko tanga su mikono otaka nga lisute omoni chalu onyo so sai bino nde bolinga nde ba comédien ba kufa ça lobi so obi ke bino ba journaliste ba n'importe quoi bo sala na matanga ba comédien ka bino ba journaliste comédien kufite comédien za matanga boke koma makamna bino misusu na internet c'est bino ngana na tourner na mission parce que so comprendre ngate nazolo ba no comprendre yo na vérité lingo apprendre nga vérité nga pe na loba obi batu baloba kana cité batu baloba ko ozomona ozaka na milliers ya mboka ya village na katikati bino ndeke oyo batu balobaka nini batu balobaka sai patron na bino patron oyo bomoko ya mboka tozana système ya digital momo bomoko ya mboka oyo bomoko ya mboka bomoko ya mboka
Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mbobo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya